Totinda raté, c'est que yo baraté. Il y avait la vision. Agence César Moko. Nenga roi David Kolofoueng n'a pas expliqué bino. La petite makambo dans l'agence César Moko Global Express. Dans la Global Express, vous allez posa otinda biloko na yo, vous allez posa otinda ba carton muke ya munene Angola, na Brazza, na Afrique du Sud. Partout, vous allez posa otinda carton na yo Global Express. Agence asi, moi même bango bandimi Global Express. Minga kolobeza te bana kini bana poto o roi David mutazo expliquer bino biso tuto ya papa na agence awa tokota na agence otinda carton munene ya muke agence biso Global Express ezawana minga kolobeza te tokota na kati expliquer bino ne conseil Zara Moko Nari Léon numéro 25 agence Zara Moko Global Express na Château Rouge. Donc minga kolobeza te bana tu yakini agence Zara Moko nenga moko roi David na kotima kamboyo. Donc agence Zara Moko Global Express yango na ri Léon puis eloko moko na oyebisa yo ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga mobali bakango na nzela te kolanda pe batute adresse Zara Moko na ri Léon numéro 25 agence Global Express oya biso moko ya bana Congo minga kolobesa te bakango na nzela te yokanga bien Kolofoueng mutazo expliquer bino tala bajele na bambati ba momi basinge banyonyo bakilote na lingi na mone na ye pona mona agence na biso pe na tinda bilo kitoko et puis ko bossa na tela ba problème to sala mona poto do li prendre ko bossa na te toko tala kati bo comprendre bo mona ndena watinda bilo na ngana sécurité et comme na sécurité moi na nga Christian vie a ozwango pe na sécurité na rapidité